po bakuluna babuka bapompi au Niger ya ko faciliter biso po tozwa mwa mai ofuti mwa 100 francs aussi mwa mai au lieu que okende na mabulu kuna mabulu na mana yo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut très chers téléspectateurs de Yabiso Podcast. C'est bien moi votre humble présentatrice Cynthia Touizana, autrement appelée Rose la Fleur, la femme de caractère agréable. Le autre zomi bongo na site maraîchère Yansanga. Donc mayo kaboli Ntsanga nampanga ne bisika tozali mais monsieur biso tokosala ngo vraiment tezo kota vraiment tu na destination bisika to yelaki to kota tikuna nampanga pour que ba abonner na biso nyonso ainsi que ba téléspectateurs na biso nyonso ya podcast ba découvrir ba difficulté nini ba ndeko na biso ya mpanga bazana ngo est-ce que bazana ba difficulté ya nzela ya courante pe ya mai to pe nini ezozanga bango souffrance na bango eza penza nini. Donc c'est par là que tokota vraiment na profondeur parce que baby ki ya biso podcast et ceux qui sakali kambu na nzela te et kotaka vraiment kindo na muzindo na yango. Donc au traverser mayo kande bomona to kota kuna na mpanga pour que boye baba difficulté o bande ko na biso bazo traverser na quartier na biso o ya mpanga. Sans plus tarder na pesimba mombote na ingénieur na biso ingénieur Safou papa alors il y a trop notre ingénieur on a les là il y a tellement na carte moté mananga osa vraiment ainsi que mon boss Yannick Malunda ma Eroni Malunda ma que je salue en passant sans oublier ma maman chérie maman le Rachou je t'aime bien. Alors sans plus tarder de profiter au côté directement pour que vous découvrir oui c'est le coup la difficulté à bande qu'on a vu sur votre traversée na quartier Panga. Oui, très cher s'abonner de Yabiso Podcast. Kade to yebisebino que la chaîne Yabiso Podcast to komisa kalikambo kino na muzindo. Alors on a modi papa to meka un peu comme ça l'interview na ye pour que to yeba kombo na yepe makamususu. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa biso tozali équipe ya podcast donc Yabiso Podcast TV. To yeko ça l'interview pour que to yeba ba via population. Alors ya moi tena poser ba question na ngani onso. Non c'est pela ba téléspectateurs na biso ba yeba kombo na. Bon, kombo na ngai nakoye koloba kombo na ngai eza Luntsu Mukoko Pierrot. Souvent babenga ngai mingi Pierrot naza enseignant. Papa Pierrot enseignant. Alors on a compris na moni directement to le kamena kamwe po ndela ngona yaka ngo souvent mais na moni banzete bokaele biso ndela ou comment mais quand on repère biso détail ya banzete. Bon. Banzete oyo ti bomoni omboye ekweyi en guise de quoi puisque mai wana boleki toza na mutu akoyi kosunga biso te. Presque ba député nyonso babimaka basunga biso te tomoni biso moko photo bongisa pont wana poto leka bien poto koma ko nyata na mai quelque chose là tozo kende école faut nyata na mai donc on lati soulier on nyati pa na mai surtout soki mbula vraiment betaki mai oyo etonda makase déborda ke yakati libanda donc tomoni muto asunga te ya biso moto kati banzeto to kwesi po batindika ngo bakende chapo. Alors papa, en dehors il y a banzete oyo ne bokati pour que sunga bien na pont. Na ebité ba difficulté ne bobika na milieu. Bon, difficulté toza nango to ana nzela malunga te. To ana ba ponte o to ko katsa na ngambo wana ya malunga ezate. Courant pe ezate. Toujours donc insécurité zoza makasi po to ana courant te molili makasi. D'avance ko biso mo to pesa kombo zamba to ana zamba. Alors papa Pierrot non c'est pela ota la caméra na biso moi il loba moko pe ba konzamboka pour que ba konzamboka mo difficulté na bino na ebité pour le moment le la micro ya podcast et qui était sur le terrain na ebité message nous ani pas ba konzamboka na biso message na biso ezali ba konzi bayoka mawana biso bayo akolela na biso basunga biso na ba passerelle oyo à part ba passerelle oyo basunga biso na courant na banzela message naza na onka ya ngwana ko yebisa bango. Merci beaucoup papa Pierrot. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Les spectateurs il y a Yabiso Podcast ba la yo balingba ba kombona. Oui, kombona nga monsieur Denzu. Je pense que Zaka ka habitant ya koto. Oui. Alors papa Denzu na yebité biso to yeka ka par curiosité, to lingité ke bana ya quartier o batika pe na difficulté mo boy. Raison pour laquelle chaîne na biso Yabiso Podcast TV et kitna mabel na bino na yebité. Alors le occasion pesa melio. La lingo présenter premièrement ba difficulté bozo traverser à na quartier. Difficulté en tout cas eza ya gravité. Difficulté ça moko pona nini tozala panya nzela
apanya courant apanya mai owa presque tozolo baga o tozosenga yango wana moni yango mesi na ngande kwa lobi awa pona banzeto zeto tokati tosangisi mbongo na quartier tosombi yango 40,000 mutakati 20,000 60,000 po tosala pont oyo emeka kosunga biso na bite so bozwa image ya pont bokomona yango na ntsanga à part ça wana en tout cas toza biso patinia pena. Alors papa nzete bokati déjà bopesi yango mbongo na yebi teni lisuka ezozanga pour que botiango wana et ça la pompe pour que batbaleka tozangi tosenga 100 sac na mutu oyo cadre ingénieur o apesa plan pour na basala pont wana ayaki apesi devis na il faut peser 80,000 francs pour na bameka kokunda banzete po banzete pe longwa ekoma kuna 100 sac wana ya ciment to pe ba sac batika azela sac vide sac ya vide pour que banzete o traverser tikuna batu bakomema yango ekoma tina pont ndenge bono traverser to lekaka. Alors papa na yo kaki moi ba ekomoko il paraît que ba rebelle ba kotibisikao. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Bon wana pena na koki koyebati wana na koki koyebati so ba reba koti kwa ngala na moni ba moti na koki koyebati. Merci beaucoup papa. Merci. Oui balandi na biso ya podcast na yebisa bino keto koma kino na musindo pour que to yeba likambo en dehors makambo bantela to équiper likambo ke ningisi biso kuna ke ba rebelle ba saka ton sika. Alors bon continuer ko la brancher pour côté to yeba source est-ce que ba rebelle ba côté réellement comment à suivre. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. Il y a signalé na abonné na biso nyonso ainsi que na ba téléspectateurs na biso pe na maman lo racho que to comme siko na mpanga bisika penza makamu na biso zalaki. Kuna to salaki moi calme qui est pour que bandeko ba lobela biso tine banzeto e kalaki biso nzela. Raison pour laquelle to télémaki pour que to interroger bandeko. Alors to le comme na mpanga même na moi curiosité qui est to constater moi libulu moko awa to ebite libulu wango e fongwa mikaka yango moko bien ba tumuli pona kotia matiti wa to découvrir un repas papa Nabiso dans peu de temps. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa balinde biso ya podcast botala yo balingba ba premièrement kombo. Bon, kombo ngai papa Justin. Na vani na mpanga to mona ke libulu oyo soke salami pona biso maya mvula soke ye e timoni ba rozo wana yango mona ke libulu oyo to timoni pona ko garder mapango eza pemeni pona nzela na biso ezalama kitoko yango mona mabulu oto sala ngo tozo timona nzela ebeba te soki bozana possibilité boya ko salisa biso pona nzela oyo bokundela biso yango na volonté na bino moko leta. Papa Justin, on a comprendre bien que le boulot botumola kiango pour na ko éviter que maye ko tananda koute. Alors na éviter par curiosité na moni nzela exemple ba matiti belé na éviter a monter komaka. Bon monter komaka na difficulté ya ba moto ba kotaka pona biso awa soki moto kotite to kotambola ndenge ni difficulté pona zamba oyo ba mataka vraiment na risque. Papa Justin balanda biso podcast ba vie sociale na bino à côté izandengini. Est-ce que vous vivez bien le quoi batunion c'est-à-dire courant maïzali stable makambo ya relianion c'est stable ou comment? Bon biso koto to zana difficulté courant ne kotite mai pasi kolia na biso pe pasi vraiment soki to bimima baté to kolia te soki to ke pascal te to kolia te net boy niveau ya boy fallait nzela ezala bien nzela soki eza bien ba position nyonso ya kotambola mouvement nyonso ya kotambola to kozala bien mais to kozala kuna tanto ke 20h 21h to kota to leka nzela mpanga ezala kapasi po botia la biso nzela oyo bosala la biso ata mwa makadami moko e facilité biso pona kotambola butu na koko longa kuna na ville tina yo koma na ndako butu vraiment tanto 0 na ba risque yo ekoma ya bato mabe. Papa Justin, alors le ko simbi koto ya insécurité na yo ki bandungu ndungu qu'il paraît que ba rebelle ba kotibisika ya vrai ou la ya lokuta. Bon makambo vraiment ya ba rebelle biso to yibi angote biso problème ka kezo tungisa biso e bana o bazo botola ka biso ba mbongo na nzela soki 13h 14h mwana muke akoko tambola te yango zo mona ke bo sala biso insécurité moko pona bana na balimwa. Alors merci beaucoup papa Justin, on s'appelle comme ça l'interview na yo. Alors on s'appelle puis dans maman, bonsoir maman. Bonsoir maman na biso. Opesi biso kombo na yo premièrement. Kombo na ngai kapika ya Shuka Alphonsine. Alors maman ina yeba koto wendiza te pona yo ki papa a soulever point moko que avo bolia obokende tina mabakuna na yebiti a wendiza te amokeza te comment. Bon wendiza pasi biloni ça pasi.
donc wende ti na maba wenze kaka po sala wenza malamu faut kende kaka na maba ngandu bien parce que papa lobi. Alors merci beaucoup maman on ina yeba pe lisusu awa société zati Bon société ezali basoda o batindi siko to moni moi ça va par rapport au baleka ki liboso ba renforcer lisusu po ti lelo yo basoda mususu ya ngambo côté mususu bazwaka ko kangaka muto asali likambo te azoleka na ye akangi na likambo yebani te azako yeba pete suka na nkaso apesi mbongo batiki to ba innocent de ba pays ba procasi mais ba concerné ba kanga bango te bakanga ka baza ba innocent ba botola ba mbongo ba makambo ebelebele maman na biso non sepela moi lo bombo qui pas l'état na biso congolais pour que ba yeba pe passer bino pasi na biso ezali ka ndenge papa ya nolibino pasi makasi liboso na ezana na nzela okokende somba biloko na yo ti okoma to se retrouver te mema porteur mema ni na tozaki susu na pasi mingi malamu mingi ezaki tangu mwa mukenzele ezaki bie tangu ba moto ezalaki koleka na ba moto eleka asu te mutu soki abeli moya komema eza te mutu akoko kufa amoni moya mona nini hôpital eza te na ba moto ngo pe eza lisusu te. Alors merci beaucoup Balana Bisia podcast pour continuer comme ça la brancher bisoto comme matina likolo kuna pour que tu continues que ba vie à population. Alors l'état congolais yo capacité bande kona biso o bazape batloko la biso wendi a ezate faut que ne timpanga ne balobi. Ba osumba biloko mais ba se retrouver pourquoi ba transport ko futana ko futa bandele zali tellement difficile na quartier na biso panga. Alors sur ce vous continuer comme ça la brancher makamba bien zali toujours matati likolo kuna pour que tu découvrir makamusus. Merci. Très chers abonnés de Yabiso podcast. Nazo retenir maman kapi moi mokie pour que mutayebi moi million na bango ndenge sali ameka un peu kotali sabiso. Na que maman kapi albi que ma eza pasi bat bolé la courant mais ngamo mis nanga za témoin na mun ba poto a courant ainsi que batu mai. Na éviter maman kapi a kosibiso comment comme ça tozo découvrir vérité par maman kapi. À mon kapi, il ne ko ebisa ba landi na biso ya Yabiso podcast ce qui concerne ba poto to moni ainsi que batu mai. Bon. Ba poto etelemika pona nzela. Bazaraki na posa baya kokoma koto yo siko ndenge ya komata na bautillage na bango basala musala ekoma awa ekatani pona nzela danki na bango na makamu nyonso ekatani ezo bakomi siko ko baluka so babaluki kuna biloko ngo po ekoma eza pasi donc tozaka na problème makasi ya nzela. Donc comme ils ont dit là non c'est pelanga na mama kapito mataka pour que balandi na biso ba découvrir le lenge nzela ngo ezali ngakuna kanisa ke soto yebo itozo moto e facilité biso to mata kuna na ingénieur mais tozo beta makolo balandi na biso ya podcast to beta makolo parce que moto ezati alors maman kapi na yebité est-ce que banda makambu ya élection linge banda bo pona makambu ya ba vote est-ce que ça na député moko déjà ça visiter bino bakoto bon député moko a visiter biso nzela oyo bukana ki makasi abimisa ki basaki na ye tina ndenge bomati bo ezali faveur na ye apesa basaki yango moni ba papa quartier basangani chaque samedi baza ko aider biso ndenge bomati bo eza faveur na bango baza ko mi pesa na volonté na bango po nzela oyo bukana makasi te atira basaki na ye. Kapi, est-ce qu'il arrive à peu que érosion moko ya makasi salami et que banda couper que l'érosion wana côté na biso oui ba côté o te côté o te ba côté mususu te banda ndako ka moko oyo ndelingi yebuka na érosion. Voilà. Là sûr qu'ingénieur azo balancer sur caméra pour que bande ko ba mona yango. Alors maman Kapi. Alors ba place be érosion sala ma minga en dehors ya place. Nze ba érosion ezali côté oyo na côté biela. Alors on a évité moi nino ko yebisa l'état congolais pour nzela bino moko ba ya kotoyo bozaka na besoin ba la bino prince ou bien ba redresser nzela et comme tout droit donc accessibilité zala ou bien comment toza na posa batia la biso nzela penza ya prince batia ba terrasse yango na soki nzela ezalaki ba terrasse ezalaki ba de gagne so esala matin nzela o emituke banda koleka nga mona nga sala examen d'état tokota pe na mutuka ati na ndako aleta ba mbule eko menace bomaki batukuna eko sa dege pa na biso susi na biso pe batia na biso prince batia pe ba terrasse. Voilà, très chers abonnés de Yabiso podcast ainsi que va continuer à bisogner sur Yamboka. Bien sûr que vous avez collé la population à travers micro na biso ya Yabiso podcast. Boté la bagonzela, takanga na milipe manatoki. Musa kuno esilite mais la milipe ma pourquoi pour ndela ezate. Alors to continue qu'on la brancher makamba bien za boelikolo, to continue sur dans chance ya continuer makapi par là, to komisanzambe. Ce qui peut on a tenté parce que na moni na sachet na ebita uti onje comment wato luka mutu mususu à suivre. Sukaya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. Tozaka wana pour nous la bien musala. Alors on a moni papa na biso zokata matiti na ye na vie pied levé pour qu'il pas mettre un peu côté sa biso ba difficulté à côté yo pour bala na biso podcast ainsi que ba content biso amone encore. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa ta la caméra et puis sa biso combo. Combo nanga monsieur JR. Papa JR. Papa to monde a wana habité oza mutu ya côté ya habitant ya a ou bien oyeno kama visite. Naza habitant a. Alors papa, le cause habitant a assure que oyé ba difficulté vous autres traverser na quartier na bino. Alors le micro ya biso podcast qui ti sur le terrain pour na koyé bapé ba difficulté bande ko na biso ya côté. Na habité ni ko talisa ba ko na biso ya mboka o bolanda yo le ko la difficulté vous traverser carton esika. Bon, juste tozana ba difficulté est énorme ceux qui botali conditions zéla impraticables. Pour ce qu'on les caté, voire même y compris tant déjà pour ce qu'on les caté, c'est-à-dire n'en parlons même pas camion kutoko mon ango les chuté. Bon, tous en a difficulté à Maï, tous en a difficulté à Zéla, électricité ils en cours, mais jusque là ils ont achevé parce que bah travaux ils ont arrêté compte tenu à difficulté en Zéla. Zéla ils ont vraiment impraticable. De l'autre côté, bah travaux ils ont démarré, biso côté les autres névis en Zéla ils ont vraiment impraticable. Donc on a vraiment mingi na bakonzi parce que couche à Congo eza couche moko eza étendu moko eza costaud ceux qui bazo pencher car comme on a ba zone où eza clair kotika ba côté où eza que non net c'est comme si bato moko baza abandonné c'est là prouve que quelque part tout le monde a gouvernement azo salela o to benga et cause à la disons ba concrétisation moko partielle il faut ça la ba concrétisation moko globale parce que nous tous nous sommes des Congolais. Tous les Congolais, Bissonioso, tous dépendent d'un chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tant bazo lancé appel moko ezo concernant couche ya ba travaux, faut pas penser pe na ba o bazana ba zone où eza riro de part et d'autre net biso ba o toza awa. Je suis grandi ici, mais jusqu'à présent, tous non électrifié, non, Banzela coûte impraticable. Vous voyez, comme vous voyez les gens, bazo passer avec des difficultés, voire même en marchant, il y a des difficultés pour marcher parce que tous en acrobatie, tout qu'on sort Banzela ça vraiment bien té et puis tout qu'on le gouvernement vraiment penser na biso. Atalaka ate ba côté mususu atala pe kotoyo pe tous en posa tout monde a bien fait à chef de l'État. Et koko zalaka ate que parti moko boyende bazala intéressé biso to zala abandonné. Cela prouve que quelque part tout le monde est tous a délaissé. C'est ça. Merci vraiment. Oui papa JR. Ba série moko il paraît que courant kotaki awa. Na yebité et kotaki après ba katiango ou bien kotati. Non courant et kotati depuis Congo ezala Congo parti oyo vraiment courir kotati sauf que ceux qui bozomo na ba poto il y a des câbles, les autres traversés, mais jusque là, vraiment, courir côté depuis que Congo est à la Congo. Tout le monde a des travaux, tout le monde a des poteaux, tout le monde a des câbles, jusque là, ils ont inachevé parce que les travaux sont vraiment jusqu'au bout. Alors, ceux qui courent à la Tourcolo, jusque là, depuis que Congo est à la Congo, jusqu'à présent, tout le monde a couranté, tout le monde a tempoulé, jusque là, tout le monde a utilisé car rien que des panneaux. Alors papa JR, na modi yaki ba poto si ba installer déjà na hebité nezali ko empêcher ba tasnel ba ya ko tia ba lancer électricité kat na milieu na biso. Na hebité zali parce que sécurité za makasi ou bien likambwanzela nezali ko empêcher ba tasnel. Non koloba que insécurité eza totale to koloba ngote parce que toute l'étendue ya Congo tozo vivre en insécurité. Ce qui to lobby que difficulté pour que le courant et se réaliser tes difficultés en Zéla. Yomoko étant que journaliste chroniqueur ozomona ndengozoma na difficulté. Tant déjà na lobby que pour les kakaté, c'est-à-dire loin de là kutu pour mon akutu véhicule les cas. Donc c'est-à-dire autozana ngo difficulté intense et énorme et ça juste en Zéla et ça impraticable. C'est ça le problème. Merci beaucoup papa JR. Tout le monde l'appelle moi Likambomo qui a régi des zones à habiter awa, régi des eaux et sali ou bien vous appelez la difficulté à maillondeur à courant. Oh, difficulté à maille intense, ils ont vraiment intense parce que tozobi kana forage na ba puits
ça pendant que tu épousé mai jusque là régit des eaux côté au côté na évité ce gars kaka bon na évité jusque là tu dépend de la forage en pesant la difficulté tantôt ils ont individu ils ont l'état ils ont individu tantôt matériel na bango ezo lavement na ba rupture tantôt il y a des pannes il y a des gens qui souffrent tandis que tous en étendu, il faut qu'il y ait des gens qui utilisent maï parce que tout dépend de l'eau. L'eau c'est la vie, mais biso tous ont manqué maï. Bon, on a évité, bon, compte tenu à gouvernement, ce cas pensé vraiment réellement jusqu'à quand Tobandara Kolukaka maï. Tandis que nous avons des réserves des eaux au ESA partout, nous avons une grande fleuve, nous avons des rivières, nous avons beaucoup de choses. Donc alors tout ça, tout le monde a manqué maïté, donc et tout ça aura toujours délaissé, n'a pas condition tout. Tout ça maï, tout ça courant, tout ça zéla. Merci beaucoup, Papa JR. Maman Judith Basunga, la femme capable. Par le que moi, Judith Basunga, moi, ça tika la kalanyunga motote. Maman, il y a grand joueur Nathan qu'on en France. A tika la nyunga motote. Donc, yé, sera yo kabo, maman, faut lâcher. Maman, faut libérer. Tela kayo, maman Judith Basunga, moi, Siaklo, ainsi que maman Milfi Basunga. Je vous salue, je vous love tous énormément. Alors, balanabisi à podcast, nous continuons, nous matati qu'on a la Saint-Louis-Première pour que tu découvrir difficulté au bande qu'on a biso pour traverser car ande boyo qui papa gère à lobby qui va difficulté c'est belé et surtout côté rejeter les papa lobby qui a évité ceux qui va tu a régi les eaux batala kabango atakota là. Alors l'état na biso en tout cas kota likambo ya milieu o ya quartier Panga ba difficulté la bango ezali surtout likambo nzela ezali ko empêcher ti lelo électricité kotate na awa na quartier Panga. Alors to continuer qu'on la brancher pour que tu découvrir suite na biso qui a un intérêt en panga pour que tu aies des difficultés aux populations et aux lexaka ton estika. Alors que papa habitant à côté je pense. Alors on a habité ni nos co-habitants dans l'état congolais pour na bisika ou ya quartier panga. Bon, merci pour la parole. Ngai na fani na babala oyo depuis que je suis ici na kota wa na 1991. Donc na ça kokisi donc 32 ans. Mais banana ya on a kuta maïté jusqu'aujourd'hui. Maï, en tout cas, le forage privé, l'État récit des autres, le forage privé, il y a des difficultés parce que le groupe est fort personnel. Alors maintenant, tout ça on a difficulté de ce qu'on a Koufi. Et Koufi, Maï est en tout cas. Voilà vraiment moyen. Alors, la difficulté, c'est là. J'étais véhiculé. Mais pour le moment, c'est comme impraticable. D'ailleurs, il y a des fois où il y a couché yangoyo, que l'on a prince, chaussé Bakutiaka Kati, na Saint-Louis qu'on a au sommet de la montagne, qu'on a place de Sokelioyo. C'est moins de 5 km. Et ceux qui n'a Saint-Louis primaire. Saint-Louis, il y a mon couché, oh, il y a côté dans le quartier Mobimba. Voilà. C'est la route la plus principale, oh, c'est-à-dire que il faut servir le quartier, oh, il y a un monde. Mais c'est moins de 5 km, mais pour y habiter ceux qui l'état y est, mais ceux qui votent y est, il y a 600 000 personnes dans le quartier, oh, il y a un bango, tout ça, mais ceux qui ont voté bango bakeye disparu ba ya ka souté papa ngana yo ki mama kwa yebisinga que non ezali ki na député moko ya ki awa nda sungi pour que batia basaka wana la lobby kala bon pour le moment mais la lobby o yele ka kala ko to vivre awa et puis dans l'entretemps na kota makambo ya dossier à courant awa mais pour le moment na mona ke ba bana ko réaliser ba poto yango batie mais rupture qui se trouve toujours est-ce que nous en sommes nous avec le courant courant bakata qui depuis année ou anakuna toujours mon assume salate bazoli baké nzela mais courant mai nzela ça biloko l'état tiaka ce n'est pas un individu est à salingi na gouvernement pour plaider cause pour batia mais ce qu'on va plaider cause mais le gouvernement ce qu'on doit éviter donc c'est à lui la charge ya ko sala nzela oyo pour batamai batakula ba mata facilement vraiment il est comme makasi ne yangwana papa na biso ta la caméra moi il ba moké pas ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi moi il ba moké kaka pas ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi à ce qui concerne Milian na biso o ya mpanga ba difficulté bo lexa pour que papa na biso yo kabilo bon na lobi boye
bino lokola boye peme na biso boyoki biso bino bo mema sango pa na ye comme ça yoka biso mawa asala tout ce que kotinda bato baya kosala enquête bayeba difficulté o bino boko ko présenter ça réel ndengwana atinda bato baya bamona mai ndenge bakoma pe bisika bapuye ezali bamona bato ndenge bazowela mai na batuna bango tani osali déjà po ozela mai banda weyaki après bamona pe bapoto place esukeli na bakable yango ndenge ezali bamona pe eta ya nzela banda na mabakuna ti na paroisse Saint-Louis toza na ekole monene awa baekole monene ezali awa population monene ya mingi ezali awa omoni yango toyebisi nalobi mpona président parce que il était moto kosala mais akotinda bato ne basala mais avant de faire ça il faut enquête pe salama bato baye kotala ko vérifier est-ce que c'est vrai mpanga ezana maïté ezana courant ezana nzela té c'est ça. Merci beaucoup papa. Alors tous on continue toujours l'interview na biso pour na koyeba vie à population maman prénom Singimbi l'originalité de femme la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original. On est là toujours donc indekunati na scène primaire to prier que lumière du jour est cotatée pour que tu découvrir ma camba bien to yeba difficulté ya population na biso awa na quartier Panga na moadi soboke na moadi 32 beaucoup monde vraiment population vraiment ndenge zo wela mai vraiment bana biso baki banda tongo ti sikona bazui mai te boke kala moadi beaucoup monde ba population ezawana esanga na do suba kama mai to yango kotoni biso sitovungi mama moadi kana na bikai bitus soboko ta bikai bitus beaucoup monde kaka ne boke ka to bokom ne kato kotimba mo c'est du primaire beaucoup monde moadi on bana mai banda tongo bakende kotoka mai ti siko bazaka wana la population souffre vraiment. Alors maman, na moni korezate na ebite sécurité côté za kama kasto pendeni. Sécurité en tout cas zate. Ezate vraiment net lobby ba kuluna ba kotle ki ba na bandaku batu bazoki donc sécurité mezate. Pona molili. Na yo ki société mo eza côté o. Ezate ba benga ibango ba ida retard. Ba to anda si ba ki. Voilà très chers abonnés, ba ya ki toujours en retard. Donc bah écoutez déjà bah kuluna si ba kenda qui comprenez eza kin batbaya en retard intervention yaka toujours en retard. Alors tous continuer interview na biso pour na koyeba via la population na biso to continuer qu'on la brancher pour que toyeba ba nouvelle o ezali awa na quartier Panga. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Alors on a eu premièrement pour ce combo non pour que ba l'indépendance podcast ba découvrir. Combo nanga Atanas Makabika. Après de quitter sur le terrain pour n'accueillir la vie à population, vie sociale la bino a à ce qui concerne Banzela la bino courant mai na ebité zali stable ou comment? Tozana difficulté à courant mai nzela ezate problème na biso nde yangwana makasi tozana biso. On dirait la courant mai na ebité vous vivre en sécurité ou bien en sécurité? Tozana sécurité ya makasi penza. Donc insécurité ça makasi. Côté bo société ezali tezaki. Ezali. Alors ba policier wana ton insécurité zalaka. Ba yaka ko réagir bi ba mona na bango. Ba mona na. Ba mona na te. Ba mona na ka. Merci beaucoup papa. Tozi papa na biso. Bonsoir papa. Bonsoir yaya. Kombo nani papa? Monsieur Mbona yaya. Monsieur Mbona biso tozali équipe ya biso podcast. To kiti awa na Mpanga. Na ebite ko talisa mbande ko na biso bisika tozali ba yeba réellement toza wapi. Ok, merci à Tozana quartier Kamba Mulumba, Tozana avenue Tungisa. Avenue Tungisa, toujours na Panga je pense. Ok, Tozana Panga vraiment. Awa ya pasi eza nini mai courant nzela nde nanu nde mutebenda mai na nzele bukana olobela bakuluna ezalaka nango lisusu te ya ba policier batiela biso nde ça va. Merci beaucoup papa na yo ki olobela courant mais kuna na yo ki TV zoloba pour mato inangeza milai na ebite ozo kosela bata signal ou comment za vie privée wana za vie privée za signé maman moko lo kuna bakuluna bazali mais ozo bomba ou comment bonga na moni na ngo bango te na yaka butu na yaka moi mikolo kuluna nga na yoka na ngate moi li loba pas l'état congolais à ce qui concerne makamba nzela mabino bon l'état nde asale la biso grâce abungse la biso banzela nde yango nde mkuseka na lobi. Merci beaucoup papa. Alors je pense que photo zoapé moi papa na biso aza awa pour katalisa balani na biso ya podcast ba difficulté ba traverser na milieu. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa ya balani na biso ya podcast ba olanda balingi ba difficulté na bino na milieu oyo ezanini. Le biso awa ezali pana mai na courant.
courant eza mai eza pasi. Courant eza te mai pe eza. Eza te. Nzela pe eza te. Nzela pe eza te. So on comprend bien que vous allez empêcher pour que courant kota te eza makambo nzela. Te courant pour kota te pour makambo nzela te. Pour namoni ba poto déjà yango ezali, ba poto eza bien installé. Alors ni ezali ko empêcher na batasinel pour que ba kota courant. Mais kasi ba biso ba to solo ko bango ba ya pour ça la biso courant. Donc ba eka ba tia ba poto, banda ba tia ba poto, ça fait déjà combien de temps? Si la ba kenda. Ça fait déjà combien de temps banda ba installer ba poto jusqu'à présent? Alors merci beaucoup papa. Balandi na biso ya podcast to continue ko la brancher. Je pense que tozo kita déjà kuna na Saint-Louis primaire par l'année ne papa ute koloba ezali bisiko esuki sinjela mukuse pona ko servir bato ba leka. Donc to ko machiwa na école Saint-Louis primaire pour que tu découvrir ba o ebatami kuna ya malamu to pe ya mabe. Alors sur ci non senga na ba abonner na biso nyonso bo continuer ko s'abonner massivement à notre chaîne Yabiso podcast pour ne rien rater. Bo continuer ko liker l'émission na biso, bo continuer ko aimer yango. Alors et ça la biso bien et surtout bo santé ko partager l'édition na biso Yabiso podcast pour que ba na biso ba mona yango ba yo ka kolela la population à travers micro Yabiso podcast. Alors sur ce j'en profite directement de saluer le couple Christian Mwembo, ton dans le couple Christian Mwembo na mona ka Glody qui a longo la patronne à la main d'or ainsi que son épouse Glody ainsi que son époux papa Christian Mwembo na pesibi nombo na lela bino ya trop désormais maman Glody qui a longo comme ko bengama Glody Mwembo to continue toujours pour na cause interview na biso pour que to comme kino na Saint-Louis primaire balana biso podcast to continuer ko la brancher. Très chers abonnés de Yabiso podcast, na komi pandeko na biso na moni kaka mesi tondi samina malala tandis que ndela la bango eza bien te alors na yebite donc son de comme ça zakala moi avion mo bomimela ke malala kino ara kat no esika alors na me un peu quoi interroger de ko na biso moi si pour que to yeba avis na ya ce qui concerne makamu na bango ya quartier Panga. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Kombo na chérie. Alice. Alors na moni awa na ebité oza mwana côté ou bien yaka côté ka na mwana côté assure ko yebi ba difficulté boza nango awa bien en dehors ya makambo ba corona ba mai difficulté na bien ya munene côté ezani mai ezate kore ezate à part corona mai bongo kaka bongo kaka biso to yeli nzela to moni kenzela za mabe makasi koleka alors na kamwe na moni mesa na weza na malale belé makasi na ebité quelque part abaté kaka ngo sungi osumi pembe no tina mesa ou bien utu ko somba ngo ba côté ya sekuna ndo matina ngo bolikolo na somba na rond point osomba na rond point alors par rapport à ba prix osombe la babiloko na yo na ba transport ozo futa est-ce que vous bénéficiez vraiment na commerce de ça donc bénéfice ezali nango ezali muke kaka alors moi le ba muke côté à l'état na biso congolais à ce qui concerne makambo itali courant mai pendela na quartier Mpanga nzela ezate courant ezate et on na posa botela biso nzela botela biso mai bo bunsa biso ba nzela poto za bien. Merci beaucoup chérie biso to tiki bino déjà merci. Bonsoir. Papa, puis tu allez équipe ya Yabiso podcast to quitter sur le terrain pour que tu aies des difficultés ya bata koto alors ya mbwe tina poser la question nanga dans ce pela ou pesa ba landi na biso ya Yabiso podcast kombona. Kombona ngai papa Kukaba Meka Augustin naza secrétaire ya Institut Malako. Merci beaucoup papa. Nina yeba awa to zakaka na quartier Mpanga ou bien to changer déjà mi. Bon, ndenge to telemiawa et séparer biso salakiako balabala salakiako banda woti na pont colonel Ebeya na droite na ngai quartier Ngesi na gauche quartier Kamba Mulumba ndenge bozo kita boye tina maboso tina pont colonel Ebeya. Est-ce que papa nzela oyo ezana facilité ko leka poto bimatina corner bien ndengo talisi biso ou bien accessibilité zakate très kitoko ndenge bozo kende boyibo côté na droite après bo côté bo tout droit mbala moko difficulté zate. À ce qui concerne insécurité vraiment dans mon bamati belé boy na ibiti arrive pour vendre nyo comme ka bimi quelque part awa topé insécurité zaki ba kuluna ezali topé ndenge. Bon en tout cas sans te mentir maman ba kuluna bazali mais bayaka na ngonga na bango moko ba yebi ngonga awa siko to komende ba 18h ba vendre quelque part vers ba 19h ndengo moni mulili boy bango ba bandi ko bima ko botre ba mama biloko boy na boye mais na moyi boye tout droit tina Panga.
Alors papa, ce qui concerne le quartier Panga, na habité, bozana mai, bozana courant, opinion sumi balisate. Bon, et le quoi de bosso maman na ko sepela, na ba ONG et bimi na ngomba, to mai très facile. Mais difficulté courant. Tala ba poto ba ya ko tshela biso ya ngwana mama. Banda ba tshaba ba poto ata courant to za na ngote insécurité pona courant. Mais pona ba mai, en tout cas ONG ba sali, nyo surtout ba forage ezo sunga population. Le bani ko yebisa na l'état congolais pour na makambo etali banzela poto yele nzela na mususu to mili pema mais yebisi biso ke boye eza très facile tandis que kuna nzela na to moni difficulté makasi na yebite moi lo ba mokie pour na makambo etali nzela. Bon maman pour na l'état en tout cas tant que enseignant na ko le balanga mingité o lobi bo na boye bon lelo ba pesi songolo ba bandi awa ba liembongo ba tiki biso bongo biso moko tozo sala effort ndengo moni balabala ozokita mbule bete BBC et le bas président Kabila ke prenez-vous en charge biso moko tozoko miso en charge et bukani to bongisi et bukani ato beli l'état yaya ba koya ko lekawa na ba propagande ya ba élection ba bando ko leka bango mais tant ba voter ba kimi biso tozo souffrir azala ke koto to voter ye wana ma campagne asundoli biso mbongo nanga mute vota kinga difficulté za nango l'état ye moko azomona pour l'état ba tupe azabele difficulté belé le basuka yaya félicitations nasuki. Merci beaucoup, très cher abonnés de Yabiso Podcast. Nous continuons toujours dans peu de temps. Nous chier déjà na édition Nabiso Yamoko Lalelo. Alors, nous avons rappelé dans abonné Nabiso Nyon sur ya podcast. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Yabiso Podcast TV. Alors, dans peu de temps, nous avons quitté déjà Kuna na Saint-Louis primaire pour que pour tout ce qui ça édition Nabiso Yamoko Lalelo. Nous continuons à la brancher toujours pour na koye ba makambo etikali na édition Nabiso Yalelo. Mes très chers abonnés de Yabiso Podcast, tout comme ici qu'on a antenne. Alors, papa Nortal Sabiso, Bissikani Toza Penza, on va passer la référence antenne aux monde dans Wana Balbi Bani Penza. Alors, tout ce papa, ce qui concerne la difficulté na bango. Premièrement, tu es bakombo ya papa. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Vous allez l'équipe Yabiso Podcast TV. Tu es sur le terrain pour que tu aies des difficultés aux populations et aux gens qui sont dans le milieu. Tu éviter tos ali wapi pona yuka ka antenne ya nini précisément wapi précisément awe antenne oyo tozali eza antenne ya Bayaka tozana quartier oyo kaboni awo tozana frontière entre Kamamulumba na Ngesi. Alors papa kotalisa balandi na biso ya podcast ainsi que ba continue biso nyonso ba difficulté bo traverser na milieu précisément biso awa difficulté à liboso toza à l'insécurité suite à quoi tozana ba souci à proximité te tozana distance entre Bakwanga na Mabanza. Donc aux environs ici, tozani ni souciat en plus tozola la molili bana na biso ba yebi nde batala la télévision te koto. Donc tozana molili o ya makasi. Ba difficulté za ebele koto. Nzele zate, mai zate, kure zate. Papa quelque part à société zali les biteza musika na bino tonde te biso tozana société te o eza proximité société o tozali nango awa presque na awa na kuna à peu près 3 km kolongwa awa tima banza à peu près 5 km. Moi le bonne cause ani kota l'état congolais pour makambo etali nzela courant ainsi que mai. Bon précisément tozo senga fonzele zala en plus courant mai yango des avis ya bato en plus sécurité na biso tozo vivre à l'insécurité, il faut qu'il y ait des mesures précises. Voilà, na podcast na mon papa na biso azali peut-être aza moi liloba pour na makambo etali vie sociale ne bazo lekisa. Ah bonsoir papa. Bonsoir maman. Vie sociale na biso a na ngomba tuza na difficulté makasi. Difficulté na biso mulili leki makasi. Mai tomona kango siki ezalité. Nzila pe ya kumatele ya kubimila za difficile maman. Papa na moni ba wenji moko eza awa na ebite wa wenja ngo ezo servir na ngobino pona biloko bien po osomba biloko bien faut kitaka ka ngando to pe wenja maba. Bon wenjo ezali awa eza ku faciliter biso muke parce que moyen ya kumataka wenje ya ngando ya maba eza mwa pasi. Eza mwa pasi pourquoi bisika ya kukita bisika ya kumata mulili tango tuzo kumata koto suke ville tuzunga boye epesa biso pasi yango ba mama pe basali mwa malamu
bazosalela biso wenze obimi awa osumbi mwa eloko ozongi na ndako parce que toza moins sécurité. Merci beaucoup papa, tous les bandés qu'on a biso. Bonsoir grand frère. Papa na munde choza mo konja staff ko tondeni. Ngam konja staff. Alors to bete mo masola mo ke biloko somba ngo kaka awa obion kita katina wenzangana. Na kita tina wenzangana na lamwa 4 na kiti 6h la sala 2h ditana ponge kata 4 na kiti na ke somba tina ko sala difficulté za nzela na sécurité nzela ezate. Bon papa to bimana 4h wana nzela kuta na bombiska. To ke na bato ba ke na ba ville to la panzela mo. Alors papa talisa biso no mo ke par rapport no sombela biloko na obanda na wenzangana ti awa na sûr ko futa ba transport mais na moni nzela vraiment eza na accessibilité te na ebité biloko no somba ngo na nganti a transport et déborda kama kasi est-ce que zo permettre pino son biloko futa ba transport pour moi bénéfice likona ngo te pendeng mke ka bongo mke ka bongo. Alors moi il pas l'état congolais pour makambo etali surtout nzela to nzela to na besoin nzela sécurité nzela ezate na ba mai munda pesa te mulili na ba kulula to bimaka na ba sécurité za makasi. Voilà. Mais c'est que biso to na nyaka wana la police eza na menace eza makasi na kate bakanga kanga biso pampa. Bon la police pe eza menace pour la population. Pour la population, ba population ba nini, ba police nyaka. Donc fallait policier azala wana pona ko sunga peuple. Ma commune ennemi à population. Ennemi j'ai la population. Alors le coup soulevé pour non c'est pilote la caméra oyebisa moi il obama ko na l'état congolais pour na société ba tiela bino. To le bayi. To la besoin ka sécurité ezate. To la besoin ba policier ba zala koto ba za mo musika na ba kwanga. Musika kote pe na nani na pe musika en antenne ezate to la besoin société pe men antenne ba tiela biso. Voilà, très cher s'abonner de Yabiso Podcast. On assure que Oyoki collé la population. Papa Pazala Moli le bamoke pour na bakambo et tali quartier na bango ato yoka. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Alors talisa micro ya Yabiso Podcast ainsi que abonner na biso nyonso ba difficulté ba traverser quatre nesika. Maman nalobi nano bonsoir. Bonsoir. Difficulté otozana ngo awa na ngomba wa tozana difficulté le boso eza nzela. Nzela komatela izate. Yami balé tozana insécurité courant lumière izate. Lumière publique izate. L'état occupé bisoté. Pourquoi yami balé yami sat tozana maïté. Ba pompio ezaki awa ba kuluna ba buka yango ba kuluna ba buka yango tozaki na ba pompi onisia yake otiawa tozaki na moi vie ya bien donc ba taxe aux futa mais courir exactement ba taxe quand même l'été yaka ezu par nango ya ba taxe en tout cas ba taxe à l'état to boya yango nanko futa al système à part bana wenze na mai toboye yango mama talangai toboye yango nanko toboye yango nanko toza na taxi ya l'état te na mai po bakuluna babuka bapompi o Niger yako ko facilité biso po tozwa mwa mai ofuti mwa 100 francs aussi mwa mai au lieu que okende na mabulu kuna mabulu yo. Merci. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. N'a sûr que nous devons comprendre lumière et quoi comme utiliser l'aide. Kaka pour nous sepel sabino to promettait bino que to tikate to ke na makambo kino na suka. To bon de l'ensemble pour que son gabsito comme bien ingénieur to banga parce que milieu les a vraiment l'insécurité. Malheureusement on a promettait qui n'a pas abonné la biso sur podcast que na kozula bune école ya Saint-Louis primaire pour que vous découvrir en mais ici mbiti parce que ba continuer en go ba boy to ça na chouette on est comme malasima to ko so na ba konja avant pour que tout ça là interview na école ya Saint-Louis primaire. Maintenant on peut aussi citer donc peu de temps aussi les ça nous allons bande qu'on a bu sur interview qui est pour na à ce qui concerne milieu na bango. Bonsoir papa. Oui bonsoir. Papa na moni ozo leka na ebito za mutu ya milieu oyo. Wa nasa mutu milieu. Talisa biso na mo ba difficulté na bino na milieu. Est-ce que ndile za malamu corona ma esali to pendenge? Il y a un problème na milieu na biso pang les qui on a problème mai un problème aussi du courant, c'est ça qui crée vraiment l'insécurité. Vous voyez, ceux qui courent ils ont bien, mais ils ont bien à tout moment bon courant, mais insécurité tout n'ango n'ingé ça vraiment assez. Mais vie
courant surtout courant les autres créent vraiment insécurité ma casse. Mais nous qui bandé comme ça balobi que non nzela des allus ko empêcher pour que batia courant. Donc on a comprendre que les important à wana quartier panga et ça premièrement faut pas créer nzela na yebité le bano ko zani pa ba konzamboka. Bon toutefois quand on parle de la route ba on va faut ba zoa ba décision parce que ben moni ba érosion so za créer et ça que même peu ba courant oui ça la ma bien dit. Mais ba créer banzela pour que mai na courant et ça vraiment bien. Merci beaucoup papa na sepela qui m'a casque ça l'interview na yo très cher s'abonner de Yabiso podcast to continuer kaka to me camper ko luka bande ko pour RC poussani makasi et biso to aussi ça bon to bakata moi 2 personnes moko pour que to clore na édition na biso mokola lo sur C abonner na balance na biso sur podcast to continuer ko ça la brancher tina suka pour que émission na biso ya lelo ezala parfait na abonner na biso sur Yabiso podcast. Oui, balani na biso ya podcast to moni mama malgré ba difficulté ça na quartier oyo mais to moni mama mesa na plein na ba fufu na ebité maman asala ndeni pour que arriver ko somba fufu kuna pas comme ça ngokino katon lesika. Alors yo mokonde a kozala mieux placé à ko expliquer na ba abonner na biso nyonso ainsi que ba téléspectateurs na biso ya biso podcast maniora sala rapport que le comme bonsoir maman. Bonsoir. Maman balani na biso ba otala yo balinga ba kombona. Ngai emedia kese. Immédiat kesi. Alors avant na kota na makambo etali na commerce na yo ina yeba est-ce que na milieu na biso vraiment courant na mai ça stable comment? Ah vraiment tous un problème ya courant makasi en plus ba kuna bazo déranger biso du manque ya courant en plus si toza sous na nzele za malamu te neti bwende na kenda osomba biloko na dépassera plus pour la nini omemisi pas porteur omemisi tie baka etio na ngambo pour la nini courir ezate transport ezate prince ezate nzela malamu ezate. Alors le bani no koyebisa ba konzamboka na biso na likambo etali surtout nzela. En tout cas pour na bakonzi na biso bosunga biso koto pona changu toza problème ya prince nzela eza malamu te ba mabulu ba mituke komi kosuka na banzela kotika biso na nzela tozo dépasser plus pona nini pona au traverser pour ya okoma na ndako. Merci beaucoup maman. Oui, très cher s'abonner to commune abisso précisément na suka ya émission abisso ya mokola lelo sur C na zo yebisa na abonner na biso nion sur ce qui édition abisso c'est pour ça kibino obo sana te ko s'abonner massivement obo sana te ko aimer pel sur édition abisso pour na ko encourager biso. Alors j'en profite aussi de saluer toute mon équipe technique. En commençant par mon ingénieur Papa Safou. Ingénieur Léla, on a pu se voir Bisiko Zali ainsi que maman Prudence Ngimbi, Sarif Arnold Balou, les garçons le plus simple, ainsi que Shada Djavita, moi Sinzambe, na Pesipe Mbote Nangana, Rodino Basunga, autrement appelé Tia Mosquette, na lelo ya trop donc moi Sinzambe kuna la France les wana Rodino moi Sinzambe Rodino Basunga autrement appelé Tia Mosquette. Mes salutations à l'homme de Dieu chez Dion Basunga, l'homme de Dieu très puissant pour pouvoir prière na yo et ça la qui est toujours Sainte la Rose au Nazali. J'en profite aussi de saluer maman le Rachou, ma maman chérie, maman capable, la patronne na pesio Mbote Bisika aux Zali. Alors on assure que Binomo Bolandi olenge bande ko na biso s'exprimer par rapport à milieu na bango lenge ba lelele ba kontina biso ya mboka. Alors sur ce na sengi pe na l'état congolais bota la pe milieu na biso na ya koto yo population et zo souffrir. Zo voter bino bien sûr que oui. Alors bocha maboko pour na population pe bota likambo etali nzela likambo etali insécurité na commune tous allons tout cas bosunga population et leli na micro ya Yabiso podcast. Alors sur ces à profiter pour ce remercier ma boss Nangai boss Roni Malundama ainsi que boss Yannick Malundama remercier Bino parce que ceux qui bilili a boy malgré tout mais bonzimi peut-être se sacrifier boyza à cause na Bino ma boss na biso mbaye to la Bino ya 3 alors sans plus tarder to comme na biso vraiment na suka ya édition na biso ya mokola lelo abosani kubwaka et ceux qui na bwa qui était à cause pelate Natacha Basunga la femme adorable moi si ya pembe la femme ya commanda Amis Mako Kabalobi yende commanda papa pano na kaukaka salut pano vraiment na kaukaka et là il y a trop alors de commune biso na suka baboni na biso nyonso. J'en profite aussi de saluer toute la famille Bakama, papa Georges Bakama, Isaac Bakama, Précieuse Bakama ainsi que ma maman chérie maman Karine Lumengu, la femme courageuse, la femme battante à mon I love for je love énormément, portez-vous bien.
abonnez na biso nyonso ya podcast. Je vous love aussi. Bye bye. poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te